balandia Océan du Congo, chaîne de libération. Tika ete nzambe alola apambola bino. Bandeko balandi soki molobeli wa bino Océan de la presse congolaise pe mobundela ye ko Congo azali komoya malgré pambate mayo o mazali koleka mali kopesa pasi. Ya solo bomoni ete communication ya deux personnes. Lelo bango moko bakoki suko betantembe pe tous les Kassaïens sont en colère. Pourquoi? Parce que ba comprendre que makambo oyo ndeko Félix abandaki koyebisa na bango ezalaki bongo mayo mazaki malamu te et puis ba sango o babandaki bongo koboyela bango ezalaki basango ya malamu te bandeko balandi. Yango nazali kosenga na bino bipai biso ezoni bino bo s'abonner massivement na chaîne ya Libération. To bunda etumba ya ba vie to tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime. Na tina ete ba bloquer chaîne oyo te po bazali ko bundisa yango po chaîne oyo ezali koloba bosolo. Kasi biso tolobi lokola nzamba azali vérité nde vérité moto ko triompher yango to sala ka mosala ya bakuki boyebi ete totelema lokola bakuki to banda koloba lelo te pe yango yo misala ya nzambe bali komimonana mwana mère de Brino na Autriche partager be mission like to lemba te tant o ezali to zo susu makasi tant o ezali to multiplier ba effort jusqu'à M le number 1 océan de la presse congolaise boliga ya Gauthier Boulay na France bolimbisi boyebi ke santé ezali pe ya malamu te mais tozali kaka kobunda mpo lekolo JKM moninga ya Gauthier Boulay le number 1 océan de la presse congolaise na mboka ya mama Célestine pe papa Mikael mama missionnaire na place 32 na mboka nita babe ifukuyo moto pe bakoko lumumba tobunda tosangana équipe pour la te pour l'océan de la presse congolaise pe chaîne oyo pamba te bosolo ezali bobele awa mana na ngala kudia de langa so telema kolala lisusu te telema zongela kosala musala liwe ezali po la biso leso ngala kufeli boni na libota ya babeli pe bazali boni kasi sengali kaka tozala ba David mana na ngala kudia de langa to telema sika tozongela musala tozala kosala pona ko soutenir Congo yanga mokonzi na Angleterre pasi pe mawa toyoka du progrès. Voilà, nous sommes en direct de l'espace de la nation. En quelques heures, le président Mokato va s'exprimer. Le président de la force du progrès, il est là, le président Mokato. Fort pour vivre. Kandia Makas. Pas jour, tous la Bible. Poto le kanbara moko. Président américain, Congo a gâché l'Afrique. Biso toza un père to bakimaki. Il devait salir 38 ans combat. Oh bon pek ça même 3 te. Ah. Congolais sont dans la debout. Kobana le oti lobby Congolais sont dans la debout azama to koka. On pourrait vivre. To bango to bangisa. Kobana le ona lobby ko peuple congolais sont dans la debout. Du progrès oyo babosali ke bango nde basemaka terreur. Du progrès oyo lelo bazali koloba Congolais telema biso tozali bazairwa te. Ah, po Mobutu nda kimaki. Mobutu parce qu'elle était malade. Empoisonnaki na mindele la complicité ya Congolais. Aujourd'hui où sommes-nous? Alors baki na simala nga moto na ngai kozala délige. Mobutu il est prophète hein. Ou il était prophète hein. Parce que accomplissement ya balobala yazaka 15 até. Azaka 15 até il faut tourner pasteur wala do. Po bango ne basa ko endormi peuple. Ba kosa ki Félix. Et Félix ayokela ki bango voilà. Bande kolanga. On se manque pas de Dieu, hein? C'est que homme aura semé les moissonnera qu'il a mais je détale tant que tu m'as contre le coup de fabricat. Namboka ya la chabien mama social. Sika badi programme abosali ke baboma ka ba opposant makile ya bakalala babosali ke basema terreur babosali ke bakata ka babundisaka lelo baloba tout Congolais debout Congolais wapi il faut baloba tout idps tout du progrès et non les Congolais parce que bino bosemaka terreur bino bomibona lokwa pouvoir lokwa ezaka ya bino bobanga kate bokotelaka bato na bandako botumbaka biloko bobebisaka
bopanzaka sikoyo congolais oyo bino bokobenga nani onkelaki aolofela bokulaka ikala onkelaki aolofela tala di progrès nde basoso wana batalaka moke oyo bozalaki wana boyoki mpe soni te bolekisi message il fallait être nombreux bobima na balabala tolobaki na bino vous êtes des congolais oyo bozosala ekozongela bino na se ya makolo boya tosangana tobunda etumba botika kosala eloko oyo eyoka réponse ya Daniel Safu On a vu ce balouba bo exagéré. Si tu as télémé bino, nous avons 453 tribus dans Boko. Mouloubate 450 tribus. Bino balouba bo comme to comme esclave na bino. Ya suka yango yo. Boki ne onama moulouba ne lobiako. Basu balouba ba kotisi bango na ner. Bomoni o bomoni ba obeto azo chumba nseto basu baza balouba. Omona mutabandu ndona to mona eza so asomi. Voilà esika tokomi lelo. Or, tolingaki te tokoma boye parce que tobandaki komona na longueur d'avance. Tolingaki 450 tini na société tozala 1 oyo tobunda etumbala bagresseur oyo ezali Rwanda. Mais bino bolobi te yo nani oboya Kagame. Bino bolobi te Kabila atali aponi kaka oyo. Bolobi te or boyebaki te ke bozo bafoué mokeli. Parce que réincarnation ya voleuse esalamaki. Ayaki po na paix, ayaki po Congo et vivre, ayaki po ba Congolais ba sepela na ba minéraux na bango. Bino bolobi qui est Dieu. Mais maintenant, vous avez compris. Pour comprendre que la Mouka ezalaki jeu d'hasard te, la Mouka ezalaki accomplissement et mission. Ya molimo pour Congo ezo bosomi na yango. Peuple Congo abika malamu. En fait liloba ya Nzambe panzala molongo mobimba. Bato bazonga la kati na liloba pe bomo ya sika ebota. Paradiso. Bino bolobi te. Na ta oyo, il faut biso to bomande. Il faut biso to jalouser, il faut biso to accomplir mission. Et voilà aujourd'hui. Où sommes-nous? Bandeko batata balaki lobi. Koluka moya kokosa, koluka moya kosala, kasi la vérité finira par triompher. Guillaume Ngabula. Vidéo. Basoda ya Congo bango wana bazozonga bango wana na kati ya maya nayebisaki bino ke Burundi ekangaki ba frontière nango ndeko oyo États-Unis ozwi soni ozwi soni yo ozomelaka biso pe tozomeli yo ozwi soni lelo misolo boliaka ya pamba miyibi ba escroc yo ozala poto les États-Unis moali boyibi escroc ozo détruire nation tala lelo wana basoda na bino wana basoda yo balaki kosenga métissage Burundi ezala ekota ezala basoda na biso président il faut Burundi ozomeli biso Burundi akangi frontière Burundi bakangi frontière basoda na biso bango wana bafilme mpe bavideo batindeli biloki nous rentrons bakei Kalemi Uvira na maboko ya ba M23
sikoyo président a l'obligation à faire sa déchambre. Président a l'obligation à faire sa déchambre. Parce que bon wanga na guerre oyo boboya ke ba Rwandais ba na sol congolaise te bon sala par tous les moyens ya ko désorienter information musala biso do sala tongo bidi poka bozo beta ka biso bozo boma ka biso bozo kimisa biso mboka pour bo empêcher kaka peuple aye ba vérité. Mais tellement la vérité finira par triompher parce que la vérité est lui-même Dieu. Voilà aujourd'hui où sommes-nous. Papa Denis. Pour la soutenir Ngaïto c'est de la presse congolaise. Na bo solo o la tikala la koyebisa bi. Lelo bo monite bo monite. Bandeko bo finga kanga. Lelo soki bo ko finga alika po la soni. Po eli minoko na bino moko. Ma enfin bozali na kati ya kolela. Enfin bozali na kati ya kolela. Alors etloko tikali moko. Félix avant sa déchambre. Ou abenga bandeko na d'urgence, abenga ba congolais de partout. Pourquoi? Parce que boyo ka message ananga. Que vous menez. Batata ba maman pe bandeko ya Congo. Tolingi tosilisa mpona koyebisa bino boye. Congo ezali ya biso nyonso. Mutu moko aleki mutu congolais moko te aleki ninga nde na kikongolais. Bolanda lokuta te, bolanda ba propagande te. Bazolobela bino ke awa ezali ba Rwandais ezali biso ba congolais bandeko na bino. Bazolobela bino ke biso bato baza kuna bazoya mpona kokata mboka mpona kobalkanize ezali propagande ya lokuta. Tozali kobunda po tozali na raison tozobundela. Tolobi na kati ya libota ntango mosusu omonake mwana moko azalaka ne kaka babenga ebutuma mbongi azalaka kolelalela afandaka kimia te moko mosusu ata obeti efimbo moko mosusu obenga nano ye eloko nini yango oyo ozalaka ntango mosusu eza na eloko moko obebaka te nde eloko toza na kati bitumbo tozali nango ezali ya libération mpe toza koyebisake mutu moko te nalandaki yango mutu ayebisanga eloko wana général Makenga ayebisinga cordon nga naza soda nasala bitumbu me mutu moko te akosa ye mutu moko te alingaka bitumbu mais soki omoni mutu azobunda donc aza lisusu na solution mosusu te. Solution ya Congo ezali masolo tosolo yo bini yake toyebi esika okuta sikoyo no meme bato batie wana baza su na droit ya kovivre na bato batie bango okondane bango amo lelo ozali na plus de 200 personnalités politiques baza na exil eza mpe occasion na benga bao baza na exil boya na Congo po Goma Congo libéré ezali awa. Bandeko batie kavuyo batie désordre na nini na Uvira FARDC bakini bawazalendo bakini tozolisa bango bazali bakongolais bakima te FARDC zwa basoda oza na bango ezala banani bawazalendo bozali bakongolais boza na droit bokima te bozokende wapi boya korejoindre révolution elongo tolongwa mpe tolibere mboka mobimba. Merci mingi tosoki wana nanga azali kobenga tout congolais à rejoindre groupe ya libération. Nayebisaki bino langage ya bananga bakozwa bato ebele parce que bazotambola na discours vrai oyo ezowutela kati ya mitema na bango. Et ce qui batali réalité, ils ont ça la cela veut dire bango bala raison. Je vous avais dit depuis longtemps.
Attention à langage bananga. Attention, bazo consoler mitema ya ba peuple Congo. Pourquoi? Parce que Félix azonyo ko la ba Congolais. Pourquoi? Parce que ce qui se passe. Et là, comme malamu ezo bimate, bino gouvernement o Félix akaeli bino. Bosala Félix malamu. Entourage ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Bosala batu malamu. Botika kaka kotala ba 5e femme ba o bazala ba zemina no ba botite. Bandako botiki inachevé. Mais bon aider na mutu apesi bino. Mutu akomisi bino nesika wana. Tala mitema mabe na bino. Tala mitema mabe na bino. Siko bokoleka wapi? Bokoloba nini? Parce qu'il faut répondre à la nation congolaise. Uvira ekweyi ndenge nini? Uvira ekweyi ndenge nini? Nani azali le vrai assassin? Ce n'est pas moi, c'est un Kasaye qui vous demande. Boyoki message ananga. Nakomi na suka. Nakotiela bilo ba vidéo comment bazali na kati ya Uvira, comment bazali kolia la peuple. Willy Ngoma babengi l'homme du peuple, chouchou de la population congolaise. Azali kolia la peuple, babengi population, babengi ba soda congolais, babengi ba wazalendo na biso mai mai, balobi na bango baya, ce sont des Congolais, babunde tumba ya libération. Langage ya bwebele ba okenanga mbola bango. Pe basu e bazu ebele, population yango na pesongi na kima bayi bazongi la misala bango bazonga ndenge bango bazali. Bango baye ko boma peuple te, baye ko nyoko la peuple te. Mais bayende po balongola Félix en place pour Félix ne mutazonyo kola peuple. Parce que atangeli bino motango ya bato ya politique Félix atindiki bango libanda. Nda bengi bango banso bakita. Boyebisanga na lisuku la modèle na na osepela na nanga te. Parce que c'est vrai ba congolais pe bazo luka libérateur. Batala ki mise pa ya mona mboka Martin Fayulu Madidi parce que yenda dimaki président yeli la 2018. Mais si kabamoni neti na ngambo ya mona mboka Martin Fayulu Madidi. Bazo mona pela o bazela ki neti bakozwa tende bakime pa ya nanga. De balobi nanga ya. Et puis merci la président Martin Fayulu Madidi. Na ba question o ba posa qui est la France 24 par rapport à dialogue. Alors Kabila azala parce qu'elle dirige mboka. Nanga il faut azala. A marché ma moté. Merci président parce que ozali l'homme du peuple. Yonde oyo bato bazali kozela. Parce que ce sont des Congolais. Et l'homme conséquence zali ko boma Félix. Na baninga na ndenge ba oposa e ka koyo ko sola na Kabila te. Mais si le problème c'est Kabila, il faut négocier avec Kabila. Si le problème c'est Nanga, il faut négocier avec les Nanga. Solution za wala po boma ba Congolais te. Solution za wala po ba Congolais bazala en paix. Parce que la Uvira bazo banga bango. Mais bango sko ba komi ko kele ko benga peuple mo ndambo ya peuple bazo ndio wala bazo lia na bango ba ndre misu baza ko banga. Mais bazo la tsa peuple que toi la besoin te fo musala ezonga. Na ko tshela bino yango bokolanda ndenge nini basali ba discours ndenge ni Willy Ngoma baza ko lia la peuple. Maloba ya mona mboka Martin Fayulu Madidi ezali maloba ya kitoko. Maloba ya malamu. Parce que il faut batola bazala po bango nde baza cause ya makambo ezoleka lelo. Natama mukia maloba ya mona mboka Martin Fayulu Madidi bongo to silisa le sengo ya ba Rwandais ndenge ovure koyi bango bazo sepela. Ndela tikeli bino wana na kosala nango sur commentaire te. Que biso ba Kongo mali boko melanga ni bolingi sko to sala. Est-ce que to tika na kozela ka Félix pour ko libérer biso? To biso boko to prendre solution boko mususu. Ou bien to la dialogue. Ou bien to prendre solution mususu. Mes très chers compatriotes, ezali blague. C'est la réalité. Lobby to lobby okula bako pusana. Parce que eloko ezala ki ya makasi, tout le monde craignait que Uvira ekoya. Aujourd'hui, Uvira est tombé, Uvira est bel et bien aux mains ya bato ya M23. Bato ya M23 baza ko gouverner na la timilo ba soda na biso de bazozo. Cela veut dire fonctionnement ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo la Uvira réalité. Pe Burundi akangi ba frontière na ye yango boli bango bakela nzela mai po bakela ekaleli. Aboyi ko fungola bakota kuna. Donc azana besoin ya ba Congolais la Burundi te.
alingi problème te, il a cédé. Malgré tout, il y a Zali Pembele, voilà Zali Kobanga, pour président la bango palobaki. Neye Kagame alinga kobundisa ye. Yango ezalaki ligne ya ba cause. Abandé Kobanga, je vous avais dit depuis longtemps. Et puis la zade la vidéo, yango a possession, on tient la bino, la bémission Kolanda. Pour moi, to kosaka bilote. Je vous avais dit. M23 bandé ko coopérer. Ouvrir ese koyaki, mais Burundi ne buta telemaki. Pourquoi? Parce que Kagame a lukaka déjà kobundisa bango. Yango babandé ko sola, aye baba précaution ni ne kozala mboka la ye parce que ce qu'on ouvrir koyi ye penzande bazouer la porte. Et tant bayoka ni la C2 akangi ka ba frontière na ye. Congolais pas d'entrée, Congolais qui est Kalemi, nzela ya mai. Boza la droit à soutenir chaîne na libération. Ah ne boko zo laisser quoi. Boza la droit à soutenir bolobel na bino océan de la presse congolaise. Boza la droit à s'abonner, à partager mes émissions, à liker, à faire des commentaires, à se faire. Pourquoi? Parce que les chaînes de la libération, la mère de Bruno en Autriche. Ma maman a moto mojali moto mokozima makate assalamu alaikum na mama ja wape ba mezima na biso na South Africa na mboka ya Gilompinga. Ba programme tangola lo bondi ya botard de bonheur taire mission comme la bio mamour d'Angola la mokitene Florence ya matundo bi. Bo bunde tumba ya ba vie to s'abonner. Bo solo yango. Elumbe lumbe elumbe lumbe eyaka okpo makambo yango ani sike senge to bunda tozo video ya mwana mboka Martin Fayulu badit. Après vous, parce qu'il y a un autre processus, le processus de Doha, hein, par lequel la FCM 23 discute avec le gouvernement de Kinshasa. Est-ce que, d'après vous, c'était une erreur et qu'aujourd'hui, il faut abandonner ce processus de Doha? Oui, tout à fait. Nous avons dit que c'était une erreur, mais comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Nous avons dit que le processus de Doha n'avait qu'un objectif. Comment avoir le cessez-le-feu? 2. Comment mettre en application la résolution 2773? Si les belligérants s'étaient entendus pour arriver à cela, on ne pourrait pas dire que c'est un échec. Mais aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité de ces processus de Doha. Nous avons dit qu'il nous faut un processus le plus important. C'est le processus de Kinshasa. Parce que aujourd'hui, on fait comme si il n'y avait pas de Congolais. Le peuple congolais est complètement oublié. Il y a 10 millions de morts qui sont morts, et le président Trump l'a dit. Il y a plusieurs millions de Congolais qui sont déplacés, qui sont réfugiés, qui meurent comme ça. Donc, il faut que les Congolais qui sont au Congo, qui n'ont pas pris des armes, qui ont un mot à dire, ils doivent quand même participer à la résolution de cette crise. Et c'est pour cela que nous disons tous, et les belligérants, et les tenants du pouvoir aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux Congolais de la société civile, des partis politiques, nous devons tous nous rencontrer, asseoir autour d'une table et voir quelles sont les causes profondes de cette crise, qui est une crise régionale, mais dont les drames se déroulent sur le sol congolais. Alors, il faut trouver une solution. Alors, cet appel au dialogue, hein, vous le lancez vers Félix Tshisekedi, j'imagine vers d'autres hommes politiques. Quid de Joseph Kabila? Après des années de brouille, vous avez signé une déclaration commune avec lui le 1er mai. Depuis le 30 septembre, il a été condamné à mort hein, pour traîtrise, pour trahison pardon, et crime de guerre. D'après vous, est-ce que Joseph Kabila peut faire partie de la solution ou est-ce que il fait partie du problème? Le pouvoir l'accuse d'être avec Paul Kagame dans une tentative de déstabilisation. Nous disons le dialogue national inclusif. Donc, toute personne, tout Congolais, Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il a une responsabilité. Kabila a fait que le pays n'ait pas d'armée. Pourquoi? Il faut qu'il vienne. Quand on va parler des causes profondes de cette crise, et pourquoi le Congo n'est pas capable de répondre militairement aux attaques du Rwanda. Pourquoi? Donc Kabila doit être là, tout le monde. Nanga aussi doit être là. Nanga, c'est un Congolais. Donc
Il doit nous dire pourquoi il a pris des armes. Il a certainement des raisons. On lui dit d'arrêter. Ici, il s'agit de trouver une solution pérenne pour que les Congos puissent, ou les Congolais puissent retrouver la paix. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette idée des camps de la patrie. Les camps de la patrie se dérivent de l'article 63 de notre Constitution, qui est très clair. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité en cas de menace ou d'agression extérieure. On ne peut pas isoler, on ne peut pas écarter un Congolais, il faut qu'il vienne. Les condamnations ou la condamnation, je crois que au cours du dialogue ou avant le dialogue, on pourra trouver une solution. Moi, j'ai participé à la conférence nationale souveraine sous Mobutu. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir au Congo, mais on a trouvé des solutions. Ils sont venus et ils ont participé à la conférence nationale souveraine. En conclusion, très rapidement, Martin Fayulu, est-ce que vous craignez que votre pays s'effondre? Mais il y a des raisons de craindre l'effondrement, la balkanisation et la dislocation du Congo. Je crois que si Kagame est un proxy, on lui a donné cette mission. Oui, ça c'est une crainte naturelle que j'ai en tant que Congolais, mais dans les têtes des Congolais, dans l'esprit des Congolais, non. Le Congo doit demeurer uni, indivisible, et c'est pour cela que nous demandons cette cohésion nationale. Il y a la cohésion. Ici, entre les Congolais, il y a un sentiment de vivre ensemble, des Goma à Mwanda, des Kasumbalesa à Kinshasa et de partout. Les gens veulent être ensemble en tant que Congolais dans nos frontières, héritées de nos ancêtres, de la colonisation et de l'indépendance de notre pays. Martin Fayulu, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Kinshasa et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Alors, on a déclaré guerre depuis longtemps. Biso lokola tobangaka, lelo tozali koloba celui qui veut la paix prépare la guerre. Opération Jeanne d'Arc. Opération Sauvons notre patrimoine, qui est le Congo. Tout ça, la terre à la terre. Koko Jina, na konukola kobenga. Na yebi sakayo, na yebi Koko Jina, et tumbala biso, ezali ya solo égalité. Mais égalité to konso yango lolenge nini, soki to bundite. Parce que quand c'est la mona mboka Félix Antoine Tshilombo, après ça c'est égalité to konso te. Aujourd'hui où sommes-nous? Na banzi obane ko comprendre nga balabute, mais la banzi lelo o comprendre nga ke il fallait que to bunda. Égalité to ça na koka la tombo. Mais ceux qui te lingi to za la égalité ya solo esengeli ngai na yo na batu nyonso o bazondimela komba la yo o bandimela ka komba ya bandeko nyonso to longola kati ya division. Parce que nous avons qu'un seul problème. Il y a qu'on libérer nation na biso. Ils ont la maboko la biso, l'institution ils ont la maboko la biso, politique, commerce, économie, makamunyo sur les ont la maboko la biso et biso moko tous un bel élan pour être to créer une entreprise, to créer misala, ba congolais ba vivre mieux, ba za la salaire à malonga, tous à la armée ya biso moko, solenge mobutu azaki la confiance à l'armée na ye, tous à la armée ya ba congolais. Tous à la gouvernement ya ba congolais. Tous à la président congolais. À ce moment-là, tu as mais souvent tu tiki boy. Tous à la kacha milelo. Donc quand on fungo la branche moko la kacha combat autour ça là. Et ko simbate. To bunda combat individualité. Je vous avais dit pourquoi, parce que ngana yeba kama kamula longueur d'avance. Combat à Congo. Ezali kosa la guerre face à l'agresseur. Face à Banilotiko le loba osaka la biso. Face à ba Congolais traîtres. Oh to yebi bango déjà. Ko kanga bango, ko pendre bango, ko condamner bango s'il s'agit. Ko sala bango ke balongwa la mboka on. Et à ce moment-là, Congo ko soit kimia parce que nous les vrais de la nation avec des traîtres pareils.
mboka ekobika te eza na bato basala banyongo ba Robert siko ntango tozobundisa Rwanda babundisa Robert wa eza na bato basala banyongo ya Kagame ntango Kagame osala biso mabe bakozala courage bakoya koendormir bino non voilà na badiscours machiavélique mais ngai na yo oyo toza na nyongo ya Robert wa te tolia na ye te toala tina Kagame te il faut tuer les Rwandais parce que les Rwandais ont tué nos frères congolais ngai na yo toala tina Rwandais ngai na yo toala tina Kagame ngai na yo toala tina lokola tosala tina te biso nde bato tokosauve nation parce que toala contre rendre na bango te lokola Rwanda alakisi biso motema mabe tokosongisela ye motema mabe rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est en bas, toi tu es plus que Dieu, le Créateur. Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Je vais le courageux, le vaillant, et non le faible, le menteur, les escrocs, le voleur. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. Que Dieu bénisse la RDC. Abandonne tes imbéciles. Et M23 banalité. Pas à quoi avancer. Tiens dans la commentaire, fin dans la commentaire, ce n'est pas un problème. Mais... Bolanda, merci. Merci à Josias Kaboulo. Merci à Balandignon. Sobo partager mes missions partout au Bozali. Papa Alfred, maman Clarisse, Namboka, maman Jolie qui est, maman Vava. Vraiment, il passe à une heure, c'est un live. Que Dieu vous bénisse. Bon salam, salam à casse. Pour demander aux Congolais éveil patriotique. C'est le temps de l'éveil patriotique. C'est le temps de nous soulever. L'article 64, Islam Salom. Merci à Papa Djen, directeur de recherche stratégique. Et pourquoi pas, sans personne, sans mon cause. Pareil, monsieur. La patrouille, la mort nous vaincra et la peur doit quitter nos esprits. Ingeta. Likambu ya kukamwa, likambu pene ya pasi, makasi bandeko. Oyebi, esa la biso sengote. Orgueil ekobomisa biso pamba. Lolendo ekobomisa biso pamba. Munokoyo ekobomisa biso pamba. Omone sika mutu so tokokite ba yebisa bato keno bandeko awa tokokite. Je comprends pourquoi même Joseph Kabila avait dit je n'avais pas trouvé 15 personnes de bon. Aujourd'hui moi je l'ai compris. Na sala que vidéo mokwawa na lobby na chef de l'État, ne faites pas confiance à l'accord signé avec les Américains. Les Américains ne seront jamais contre le Rwanda. Ils ne seront jamais contre le Rwanda. Jamais. Même si vous dormez, vous rêvez quoi? Jamais contre le Rwanda. Et l'accord signé là-bas, Mokonjamboka, Olimisanga, et ça mon amboka. Les accords qui ont été signés là-bas, Nabiso ba peuple congolais, to yebite. Makamuni ba yebisa kiyo. Il y avait quoi dedans? Dans cette histoire d'accord, parce que nous on reconnaît que les soi-disant accords qui ont été signés, c'était pour retrouver la paix au niveau de l'Est. Et voilà aujourd'hui qu'Ovira tombe. Qu'est-ce que les États-Unis parlent? Les États-Unis n'est plus un pays puissant au monde aujourd'hui. Qu'on ne vous trompe plus. Na kalende toyeba que les États-Unis ne mouton chapeauté. Les États-Unis c'est l'autre côté. Les États-Unis représentent rien. Représentent rien. Par conséquent, parmi des pays qui composent des rebelles, les pays qui composent des criminels, les États-Unis est à la base. Du taux de criminalité humanitaire qui se font dans les pays africains. Moi, je peux regretter maintenant. Aujourd'hui, voilà, après avoir signé l'accord, il n'y a pas même une semaine, Uvira tombe. Bah, mitukeleki, chef de l'État, mitukeleki. Bon, dimanche, au mutuka, chef de l'État, tango kiti, na nini, n'aéroport en Jili. Wana zela nyo so chango. Bon, vidéo. Boland. Wana ye moko mokonsi. Bo Hollande. Wana après avoir signé accord. Voilà aujourd'hui, Uvira tombe. On va dire quoi? Qui trahit le peuple congolais? Nanya teki ba congolais. Nanya zo teka parti à est.
Bunagana kenda lelo tokanga minoko mutu moko te combattant moko te membre moko ta UDPS akobima na écran alobi ke no Bunagana za wapi. Aujourd'hui ba quelques territoires ekenda lelo mutu ta kobima alobi ke no yasa yasa. Aujourd'hui plus de 7 mois. Plus de 7 mois aujourd'hui. Goma n'est plus avec nous. Corne nanga pa alobi ke no ceux qui bosa mibali boya wana Goma. Bon font l'aéroport à Goma. Les États-Unis, aujourd'hui en sommes nous. Skotolo batolo bate, makambu ya boy tanto zolo ba, toko banda kwa kizan toka le chef de l'État, no mukonziamboka. Nous ici, quand même, ça nous fait du mal. Quand les choses ne marchent pas, en français, on a toujours dit, bako condamné batou pa batou yote, yonde mutu ba mona kamabi na nyoso. Parce que quand vous êtes allés signer les accords là, il n'y avait pas un ministre des Affaires étrangères qui était à côté de vous. Et l'ongebimi kuna ya yo moko, ya Paul Kagame, ya na Donald Trump. Et puis par après, il y a une vidéo qui est circulée. Bah signé d'accord, il y a que le président des États-Unis, na Rwanda, ils se sont salués. Vous êtes à l'écart. Na yebite. Soki, réflexion et le bel que le côté. On va qu'ils aient maintenant l'entourage des chefs de l'État sur base de quoi? To quoi qu'ils aient bango sur base de quoi? Mokozi mboka. Moke zo kende. Ba moka no sangwa zo kende. Tolo bate. Makamoyo et les missibiso. Donc on n'arrive plus à comprendre qui est qui et qui fait quoi. Qui trahit qui. Les accords signés. Fatu Musa Kagara, ma pepo satani we.